Sinkwedwe, sikumalela. Sinkwekwe, sikumalela. Santa mia siota, santa nyewe, sta mi sta weana hana siya pena. Ima santa esta hana haina. Imi hana waina santa. A, B, C, D. Yekola kotanga. A, B, C, D. Yekola kokoma. Ezapacité. Kongo na yo Kongo pe yangai koyiba te moninga nanga likolo na yo kelasi ekofi likolo na yo pitale ekofi o ya kovote moyibi bakokufa na ye elongo e moyibi azali mabe koleka ndeko nanga moyibi azali mabe koleka ndeko. On peut toutefois commencer avec cette mauvaise nouvelle. J'ai l'impression comme si biso bato to zunan bambongote soit ba oyo sida ba koli basu bambongote bana droit te ya ko vivre. Et ceux qui ont droit à vivre, c'est qu'ils ont droit à kufa te parce que ceux qui ont koufi, ils seront négligés, abandonnés, sabotés, ils seront délaissés, ils seront même critiqués. Zakeno mutaye kota la corps, aye kota la mutu oya koufi, ma bandi ko critiquer. La République démocratique du Congo, nous avons un deuil que moi j'appelle un deuil le plus négligé de tout le deuil. On vient de perdre un grand artiste, un éducateur de masse, un leader d'opinion, quelqu'un depuis l'époque a bercé jeunesse na bandiembu, a bercé jeunesse ya tango na bandiembu, na bandiembu na zalaki kaka coéduquer. Ces chansons interdisaient des enfants d'aller manger chez les autrui. Ces chansons interdisaient les enfants et à manquer de respect à leurs parents. Un grand artiste de la République démocratique du Congo. Oh, ceux qui ont biso ba chroniqueur, la presse, to soit soin te pour réélire information na ye, mais du moins le ministère de la culture fa qui va s'occuper na mutu na bango. Ceux qui ont le ministère de la culture, déjà, ils ont l'habitude d'occuper la culturalité, d'occuper l'artiste, mais du moins, à ANTPC. Ceux qui paient ANTPC, salité, il fallait que l'artiste ait bonne volonté, tout le monde, le mécène a bonne volonté, qu'on se mettre la main dans la pâte pour obstacle. Il y a un grand artiste. Il s'appelle Café Dodo. Son nom de scène, Café Dodo, un grand artiste qui a éduqué masse Nandenge. Je me rappelle que plusieurs fois la biso awa, beaucoup qui se rappelé na ba chanson Café Dodo. Café Dodo est parmi les grands artistes Kenda Poto sans complexe. A Kenda Poto à Zonga à plusieurs reprises sans complexe, sans réfléchir un jour que ceux qui n'ont pas Poto na Okima. C'est parce qu'il mettait dans sa tête qu'il doit servir son pays. Il servait son pays. Mais depuis un certain temps, il a beaucoup souffert de la maladie. Il a beaucoup souffert. Combien de fois on a fait de différentes émissions? J'ai essayé un peu de poser la question. Mais pour l'association, il y a des occupé quand il y a papa ou il y a un artiste. Oh, tu as qui monte na bisoté. Maintenant, ni on a pas koufara mais atika la gozala filier na plateforme on a tiens. Oh, tu as une influence. Ah OK. C'est compliqué. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous salue partout à travers le monde, vous nous suivez. Je vous aime beaucoup. Vous êtes dans une très bonne adresse, tout info votre champ de valeur. Vous devez retenir que la personne qui est en train de réaliser cette émission, il s'appelle Dave Kabeya. Notre invité, c'est Rondekita. Et le sujet que nous allons parler aujourd'hui,
Ce sont des sujets d'actualité. Notre invité est déjà avec nous. Ronde Kita, toujours bêta ma solo. Il y a une grande ligne na Pessi. Ronde Kita Boni. Bien, Dona Condé. Santé? Santé très bien par la grâce de Dieu. Azoba Telabiso, on est là. Tous allés. Ok, Braza, t'es? Braza, Tokende, à bientôt. À bientôt, tous en Braza. Mais jusqu'au. Dans nos benga na soute poil. Bon, toutefois, Nazaki est un peu occupé. Nazaki n'a pas de tournage dans le sala. Ok. Et puis là, il y a Bibembo et puis là, démarche, Nazaki n'a un peu. Nazaki pensa comment on a été, mais sinon ça va. Davabio, Viranda, Betakio 12. 12. Bon, 12 c'est un crime à Wenge. 12 c'est un crime à Wenge. Mais ils ont dit 12 ils ont carrément occupation de quelques mois belé parce que tout bozana on se va couper ça va passer. Voilà. C'est tout ça, donc c'était un peu ça. Voilà, c'était un peu ça. Avant de arriver dans Makambuya Matanga, je pense que ensemble on a tout le monde a petite vidéo juste à quelques secondes. Pasteur Godem Poi, que je salue, l'intellectuel Yabonda Lungwa, président et assemblée provinciale et la ville provinciale à Kinshasa, Ouazali, pasteur, il y a une grande église. Liboso ya cher, est-ce qu'on peut toujours continuer à dire que Banzembo ya Mokili, na Banzembo ya Nzambe existe? Et wana si Banzembo Nzambe na Mokili existe, wana toko tiango na rangé ya Nzembo nini. Et puis quelle est ton analyse par rapport à la petite vidéo on a pasteur Godem Poi? Bon, comme on s'habitue à pasteur Godem Poi parce que après si biso deuxième profil auto zara na ngote. OK. Tu vas considérer comme un télo parce que Azaka émission de le cas très bien boy. Il parlait très bien. C'est un intello et puis c'est un professeur de Tobanda Royoka. Vraiment, Tobanda Kokwane Azam Mutamaele. Mais, ngana bako banda sala kaka émission na waze quoi. OK. Et yango pe mo abiki akoma master waze quoi na la nini émission mo abiki bakoma ba camarade na waze quoi. C'est peut-être par là qu'il y a bébélé. Oh. Ah. Parce que koyoka nazo ba biso to ba kaka tout au batu baloba nase. C'est-à-dire pasteur Godem Poi sur na profil batu bandos vilaité. Koye manzembo na kati église. Et puis akoma koyembela ngo mutu moko to yebi oyo akangaka moyibi o bazaki ba pirier. Bible lobi na biso moyibi akufa te mais tote ya moyibi abongo na mutema ponza mabikisa moyibi. Très bien. Yeso abiaki pona batu mabe. Ko ba miyibi oyo azobo magawana oyo azosala biloko na banzemba mokile komi koyembela na kati église. C'est pourquoi frère Patsembaki, j'ai cherché le monde. Je l'ai trouvé dans l'église et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Dans les mondes. Dans la minute, on peut monter. Église est un monde. OK. Église est comme un monde. Donc, beaucoup de gens ont ndombolo kuna. Non, beaucoup de gens ont ndombolo, beaucoup de gens ont tout barumba kobeta donc tout est kobeta makuna. Mais sur le moment l'église, que les bandes au monde abena maman mokazote à malam, on peut se concert à malam, c'est fini. Très bien. C'est la parole de Dieu et sa prophétie en Nzambe, c'est l'ingénieur qui kokisa même mawana ba oyo et kokisa même bango parce que botie ba Nzambe na confusion. Tala Nzembo na maboke ngali mapenza. Kokene ko interpréter on a quatre églises et puis bandimi oyo yango bandimie bandimia bango bandima kaka. Très bien. Bango ba ça analyste. Bandimi donc nyonso bandimaka. Siko mais voilà, siko ndeba ozongisa bon, ceux qui déjà pasteur na bino. Ayemi pas ebisi bino bozongisa. Est-ce que bino boboya susu? Batuna pasteur Godem Poi, batuni pas waze kwa lobi bon lokola nga na yembaka bien. Ondima ba texte na ngai. C'est que na concert dimanche, tinaka bandimi dimanche. Oh non, eza musala nga te ya pasteur na salango. Très bien. Nga na ndima yo mais kotinda batune na kotinda te poza musala nga tatinda na ye. To se comprendre que musique ya mokili na Nzambe ezalaka te ya musique nyonso ya musique moko. Et ye wana sa koya ki déjà. Alors selon Randekita, on peut comprendre que après débat, il y a Félix Oazé quoi comme musicien et puis pasteur Godem Poi comme pasteur au centre déjà andimisa qui est parce qu'il y a un que musique en Nzambe ezalaka na musique ya mokili ezalaka tant Oazé quoi gagner qui est. C'est pourquoi comment mané banze mon na kati église na musique en Nzambe a gagné déjà c'est fini. Mais pour nous, tu dis que la musique en Nzambe existe, la musique il y a Satana.
neto ba tant to ba nzambi na satana. Très bien. Païen na ya nzambi ya religieux na ya mokili. Parce que la religion sous couteau to so ba Christo na ya ba pagano. Donc c'est ça. Parce que ba mise ba moko ba lela trop. Mais la mité ma ba ibi ko landa ba hypocrisie wa te surtout kofi. Asala ngo trop. Oh venir biso bena venir ni ma musique na biso te mais biso to yemela nzambe venir wo yemela nzambe. Et ça problème te. Mutu nzambe alinga itafa na mokili. Nzamba salaki jardin d'Eden pour que mutu afa na kati jardin d'Eden. Na kati jardin d'Eden ndombo ezalaki te mabina mokili ezalaki te. Ezalaki louange bazako yemela toujours kaka nzambe. Maintenant tant bato babimi na kati jardin c'est ainsi to moni ba didi ki noani to moni ba masamba ki noani to moni ba ko yemba bato. Mais boy bango tout ce que vous chantez là ekoleka na jugement. Ekoleka na jugement. Donc nzambe akosambisa musique nyonso bazali ko beta. Soki aponi ya bino za nzambe gloire à Dieu. Mais biso ne tebeli ba modèle nenga lobeka so lingo yema nzambe faut ba critère boy musique ane olekate. Alors soki musique ane olekate on lekita. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ezali faute. Il y a des pasteurs qui bazali ko induire bandimi na erreur ou bien ezali ndeba lobaka avec la zokumba avec ou bien ça erreur ya bandimi bango parce que lelo je nazongi suma mukesima na mona en église ya Mogisho ya Baraka Mogisho apôtre Baraka Mogisho oh nga ba fingi nga maboma ba éviter que non naza maboma bela maboma bondima wapi bino maboma maboma bandimi ba maboma na kati église maintenant to kopesa faute na ba pasteur ou bien faute ezali ko zongela kaka bandimi bango moko baza ba yebi bete loko ba lukate na vie. Faute ezali ya ba pasteur, faute ezali pe ya bandimi. Très bien. Donc ezali partager, c'est-à-dire nzambe atalisaki biso bibili ya bibili ezala pasteur te. Donc OK somme na na maison de la Bible dans la victoire au bandi kotanga. So moni ke lingomba na bino za kotambola conformément ya ba écriture oyo tanga te tu sors. Aux libre, oui, au bimi aux libre. Parce qu'il faut battre la bonne moïna. Parce que bilo quoi les autres tongaté et pourtant ba pasteur wana ba bimisi hypocrisie et ça comme bakabazaki na dans la carte qui pouvait croire que pasteur Godin peut ko sama ma osa lelo nana ko croire que Denis le sa ko sama ma no sa lelo nana ko croire nango et pourtant Bible bi na biso vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Très bien. Soukande le karame bango soukana bango ma catastrophe. Ils ont quoi fait m'attaquer décoller bien ko kiteke ko na mai somo c'est ce que bango ba commencer à lelo parce que na ba païen ba comment vendre ba comment ba que mais ces gens ba eu problème vraiment ba pasteur ba baby parce que yo le biso ba parlement makam na député et c'est un biso na nibana na nzambe biso député na ni parlement na biso ali céleste biso makam na biso c'est lola côté rapport na mokilo te parce que nzamba bi mokilo o ko gumba ngo logo le toko tala ka ne makam ba élection et salama tala makam de salama mokili elike na ngweza suna nini ba témoin de Jéhovah ba yaki bandoka bola ba livre ba te so que non mokilo nzamba ko bo mango to mi attendre la fin ça ba souffrance ba milelo ba guerre ba soulèvement tout ça. Si vous avez côté abisso qui moyibi ceux qui n'y toquent n'en wapi. Donc bah si va bungi déjà nzela. Donc pendant que chaque jour tout le temps dans la Bible. Na moni na passage biblique mon côté Bible et ko permettre na mon batte l'impate likolo ya tumbelo akoma ko boa que la tumususu ba jeton. Même si mutu wana zali croyanté, même si Moutouana Zali n'a pas païen, est-ce que ce permis que Mobate l'impate, l'icolo ya tumbelo, ako makuba ki la batuba jeton et tout le monde a un clairement et pas ya pasteur Godin Poi. To komina tango ya suka bandeko makambo yezalo baka eko kisami mawala ba oyo basambela kanolokuta bakozala na tango pasi bakokufa na lifelo na tango na bizo sosola tango oyo asaye mbaki frère Daniel makenda pa frère Daniel sosola banzamba koyoka yangwana ata soki Yesu azongi pele lote yeba eteli wapezali soki lelo yo kufina masumu oko kende wapi moninga litomba nini yozwa nyoso ya mokili obungisa bomoi bwayo donc elo banyoso pasteur Misaël obi kutu na tonga ka pasteur na kupete so na suye donc yango Daniel Sosola qui déjà makambele kakata mangomba yango yo oyo moni ala muke
pasteur na PC par rapport na pasteur obi kutu dona wana afinga kota afinga ngazela oyo pena dona bima na église nanga yo mbesi na yo apin clit oh papa yo moni makambo esama na église te makambo esalama na ba église okokamwa pasteur pena kote ya boye muninga na bengisi ye asala appel de faux ba pesa offrande ta bakangi miso basamba ya bimia ke na mbongo mabonza muninga kimi alandi ye pena. Maintenant, scandale, mon père, où ça la marée, ça m'a fait carana. L'église, il y a pasteur Walé, ça n'a pas été monaki. Walé, ça, oh, wana. Oh, papa Mati. Wana na lobela yango déjà na lembi. Ba plan nyonso libanda boye. Ba planté, ba montela ki makamona bato ba kosela ki makambo. Pasteur bato nigérien, roi ndo yo kate ba kosela ki makambo. Ba plan nini? Oh, ba plan comment qui exposé ba. Yo zone di magemo. Ba maman ba ota la sous, cher te ba ko ota la rana se. Bandumba. Ba maman te bandumba, lo ba bandumba ba ota la makambo na bango bandumba. Baloba Yesu babaka ke mutakala. Yo so mona bata baba oh to mona Yesu to mona ka mutakala. Oh ah oui hein. Mona bata baba to biso to mona ka mutakala. Baloba ka oh Yesu bigisa do makambo lo bana ko ba sexe zate. Mais il paraît baba ke babaka ke mutakala. Mais yo kali kama mutakala na kuna na kati. Très bien. Mais biso oh ba mais église ba pasteur bino bozela. Ba impidiki. Oh, ok, tu peux le voir. Oh, peuple n'engeni, peuple maudit. Papa, batuana, bayebi, oh, to bengi sexe, bayebi. Soko moni bandimi mutote, ba ko motala ka sexe, c'est qu'il y a un problème. Très bien. Parce qu'il y a ça na misu. Poni bota misu na été. Na été. Alors là, bana munoko. Yo ka eloko ba oloba, papa eloko esalinga so ba bio ba meme na bureau, ta komi na bureau abongisi yango, tangwa ye Yesu makasi. Yango abandako mona basa bo lumbu liboso na ye eloko ni monoko sala pasteur abatso yoga makamona lingala linga fâché mabe benga babunda na kabundu wale obi ke banisha bazapi na mama na système bango bana ngo bongo passe ba melaka bankoro ba melaka ba mikisi na bango bokoko banini mais en tout cas tout monde ba passer yango bon na ebité so yango balati na ba sultani na bango mais en tout cas pasteur batu yoga Gédéon wana lo ba oh bilamba bakabela ki ba humilier pasteur wana makasi oh il est invité na bango oh bilamba mo ala taki bakabela ki mutabomi ez interprète na ye aoye bisé atombola pantalon papa to mona ka Mbappé so ka photo atse bo so mona bato babi tota subale te tota la kaka couper Mbappé mais ni les anga ki siko ke non pasteur yemoko ou bien proche mususu ya pasteur Wale ça y est moi qui ne connais pas qui était bilamba boita na basini comme ça dans basini. Na la film moko ya Emao ya Niki Christe. Na États-Unis, avant de na États-Unis libanda il faut un drapeau. Na mona kulu na moka ke buka drapeau moko na carmo présidentiel zaki wana pour pesa pasteur até là ngo. Bozanga ki pantalon pesa ye. Très bien. Bozanga ki pantalon de pesa ye. Kende ba côté wana mbongo te bateka bilamba na kwa ata na kwa na biso inga ba bateka bilamba. Boko so mele pantalon ata kimono. Attaque mono bon c'était pour continuer ma terre oh à terre dimanche wana au somona nzamba yé pour le bana peuple nzamba là t'a coupé pour reporter arriver à Nzambe. Vous blaguez avec les choses de Dieu. Vous sakana maman nzamba. Mais pendant qu'ils sont en train de blaguer avec les choses de Dieu, qu'est-ce qu'on peut comprendre à maman Nzambe? On est qui t'a battu la bus. C'est qu'on peut comprendre mon frère. Non. Il ba église avec kitoko bazali ezali bat balingo kende kuna te. OK. Na ba venda mino bota ba église à 2 personnes à 3 personnes bazali ezali. Très bien. Balinga okende kuna te. Balinga okende te. Kuna ba église amike ezali bato à 3 personnes, 4 personnes bato alingi balinga esika foule ezali bokende. Chez Abeta qui sur la porte large, la porte étroite. Très bien. Alors bien okuna munene bato bazo côté belé mais c'est la mort. Mais oya muke bato ba côté na pasi, bato alingo pe côté te. Papa mango mezali. Pasteur azo ko utu mutako yamba sambelela ye. Mais bango ba keleka esika ba yamba bato te kisi papa mboka oyo ba église mingi déjà basi ba bungi nzela basi ba koti ba magie. Ngana ebisa kaoti. Akabola ba mbongo tu sais ça yo. Très bien. Ça peut ça yo. Voilà Paris foot wana za defe loterie. Do bana batu na bango déjà ba bengaka bana makamna ba salaka entre bango pour ba benda ba client. Est-ce que oui que na ba plateau ya ba télévision musupe ba kimara. Même attendre ko na tia kende ko démentir on a ba chaîne musupe. Awa royate. Akende kuna po yebi ke kuna za pesi mbongo. Voilà. Akwandolo ba makamna ba pesa mesa mais pas na biso. Aroyate libanga. Akozoba keso puis akobima pamba ndeti biloko boisko botanga na ye. Non, là, ça y est que aux païens, pasteur Nabino P à païen. Très bien, Randekita. Merci beaucoup, mon cher frère. Je pense que c'est une émission éducative. Mesdames et messieurs,
vous qui nous suivez partout à travers les mondes, c'est avec beaucoup de larmes aux yeux que je présente cette émission. Et très surtout, nous avons kota na sujet oyo. Kota la ki bota la tata wana ndenga tanda mindenge wana. Akufi po azanga kimbongo akisi. Akufi po azanga kimbongo ya kosoma bakisi ordonnance. Akufi po azanga kimbongo ya kolia ponda kazala komela bakisi. Akufi po négligence ezalaki akine sika malamu ya kolala te. Ronde kita depuis un certain temps azalaki nande kona biso wana. Alors ronde kita café dodo abeli temps moulayi de no café dodo akufi. Na mona mutuna na ko banda ko tuna yo te pona café dodo ronde kita. Café dodo akufi. Mokolo na kokufa kake ekobeta. Tita Chima olobela kabato maloba okate miko babenga Tita Chima Tita Chima parce que Tita Chima aza muto oyo azaki pire Lutumba sima parce que Lutumba kanisa ke ye mto akufa liboso tanga akufa Tita Chima abetela batu masolo na ye nzoka Tita Chima akufa liboso Lutumba parce que Lutumba akufi bazu monument ne bageti yango kota 24 kuna na mwa coin moko boye babombi yango wana bakibomba ya kobomba eza ko bomba mama ici quand na coin boye donc moni soki outi station RTNC au poussement moke poko tanzela ndeke na mushi wana au mona stati ya Lutumba ya wana mo pe poubelle ekoma rapé wana ekoma wana ba poto wana place wana place à monument ote ya mukuse même moi muka ko matalikolo batu bo batika pe ba carburant bo baza wana ba kwado baza non eza kwado eza wana sikoyo muto apesa ki valeur ya mboka o ayeba banzema makasi ya mboka oyo toloba ba payen nzema mukili wana oyeba banzemba batoli ya makasi apesa batoli na mukili oyo ye wana basali ndenge wana mais félicitations na bakonza mboka na mokonza mboka na mone bakene ko inaugurer statue ya Papa Wemba na matongi Lutumba pa lobe na bango batia ye na rond-point Willery moni rond-point Willery embouteillage esi la te Lutumba ba ke longole sika batia ba kiba meme na rond-point Willery pour rond-point Willery za elo monter donc si so batia ke na statue moko wana pena ya kitoko pena ya Lutumba mutu to Lutumba teke onani après soka tuni nani bo betele mala moko masola Lutumba nze mone ko kisami parce que mukola kufa kake pe betaka oui et comme Tita Chima muta kolobela azate yango babenga Tita Chima café dodo nazolela na mawa tango na yoka makambo yo na moni café dodo alali ngala ndo ba café dodo abenda ngato kemikili nae très bien parce que na yebeke akozonga parce que ça rend qui tanga na kenda ba poto na zonga na kenda na zonga sala calme to beta su nze moko ya bana e kusimba na kende su poto na ocha na liste to kende passionné à côté ya bana donc yé na biso lika mabana c'est café dodo tout le monde a bien café dodo yembita la moino yo lokoso et lokoso tongo akeko senga bidia e pa ya bato batuniye oliaki alobi nanu na liete nzokande autaki kosi lisali pabaka desa mwana yo lokoso et sili saka lokoso bana et sili saka gamo akokele ayemba ABCD yekola kotanga ABCD yekola kokoma ABCD Thomson a combien de parties 3 parties citer les mutu libumu et lopele jibazwango ayemba c'est café dodo akufi wana sans banderole sans affiche ni mutu aza musicien na mona ta musicien moko te aye wana famille maman ezue bembe bakena ona kazangulu babi toke kune na mboka do bakena kaka boye muta contestant za te Chaka Kongo aye aloba boye bazui Chaka Kongo babi c'est là-bas abi bo pesa nga corps ya café dodo na memango na cinquantenaire bato ebele ba comprendre Chaka Kongo telelo na zo ebisa bino bo sala très attention ezala makambo bo mona makambo mbongo boliaka ba mbongo bo mona Chaka Kongo mabe mais ezala ba makambo su Chaka Kongo aza Messi je vous dis pour nga même si aliaka mbongo wana parce que Chaka Kongo asalaka musala moko ya mala Chaka Kongo aye papa ena jeep na ye wana bo pesa nga corps na kenango famille boyi babito kete na ba Congo. Maintenant famille eboya qui pourquoi na raison ni famille eboya ko pesa famille wana nazo comprendre était eloko nini ezoko déranger bango bayebi ke mutu anzaki star mutu wana ozana ba mina ya zana besoin batu yo na quand obi ma mutu wazo sanga bo oyebi ke veye monto eza lobby na tout de vertier veye monto eza lobby à l'école eza na Kazangulu après veye monto à l'éboke Kazangulu. Mais est-ce que peut-être ce n'est pas parce que
Café Dodo a été abandonné, rejeté pendant qu'Azalaki malade, Bamona qui artiste était et comme il a air à coup fin de beau compagnie pour ça qu'il ne coûte à 59. Ce n'est pas ça qui est énervé Bango. Bon, oui, famille à cause de Kanda wana qui a négligence naie. Oui. Mais du moins sentir où ça proche naie, bah quoi ça la biso bongoté. Très bien. Oui, c'est vrai que assistance et à ministère na biso so bas. Na la caméra ministère, na lo baba politicien. Oh budget mati budget ngo ezalaka pona musala nini mbongo wana ezalaka pona bolia to ezalaka pona sala na musala ministère sikoyo na ebité nani oh Dominique Mabwa to sakine mission bosaka ni mission alobaki nini bazo ebise na présidence ke kuna bazo swaka bakaba to balali na mbeto pitaye kwa zo tambola ba pese logoté de même so pe le Dominique Mabwa kufi au mona pe akuna manenga memuto abini asala ner ya mboka na biso na Coupe d'Afrique à Roger Mila. Donc en tout cas mboka oyo bosisi biso ba sentiment nyonso. Bosisi biso ba sentiment nyonso. Fali un simple Fali azopesa bato ba 5 ans mais mboka boko pesa biso ata inanete ata na kinzamvote. Hein? Ata ki papa so monika baseli comme c'est que tout autour ya présidence ils ont batouné bazawana. So que ozana mutute mutako lobelo azate. Mais comment ça fait-il que Mutokwa Café Dodo à l'écart à plusieurs reprises na RTNT et je pense que l'État congolais yebié à l'écart na RTNT ba yebi nenga kenda ko sala musala na ba Paris na ba poto pona ko sala honneur ya musique ya Congo mais pourquoi malade naye na liwa naye na kokunda manaye et salami sabotage bongo Dona depuis la nuit des temps notre Congo ba négligera toujours ba valeur na bango. Ba négligera ba joueur au moni mama la auto kufa awa ba bimisa ke mama la kufa na corona oyebi yango Jean Mukulu oyebi sort ya Jean Mukulu oyebi ba joueur rebelo ba sali ba succès na mboka au sort na onde s'il te plaît pardon et mais comment mama la kufa kala wana arrête ça oh mama le oh Zorino kufa seria corona Zorino kufa ba ke ko déclarer corps na ko na kufi na corona ba famille ba boyi ba bi no za lukuta biso to simba ke boy to zalaka na ye Zorino kufa kala ono mona be événement teleka na ba net. Mais na Congo na mona lo ta papa mboka o mboka comme na vitesse internet mama la sa kinda kala. Biso siko na part na biso na Congo to sala nini? Eloko te to sani. Et mais comment mala kufa? Eloko te. Na nyonso asala na football ya Congo siko yo nini oyo l'État esala monument eza bakunda yo. Nani mutu mo akomelinga bato bakoma bino bwana poto bolia bambala. Bozomo na biso ka bazoba na bino babinanga yozolo baka bon basala ba monument ko mboko mbeto na ba monument yo laksanga monument Michael Jackson laksanga monument ya Johnny Hallyday bino kasika ka do mboko mbeza ba monument a peine raison a raison mais mboka oyo soki na l'action niveau munene mboko eza nango o comprendre que ba monument lobaka Monime lobaka. OK. Lobaka ezali lutuma ba nini? Soki mopaya ye. Monima ba ba valeur nango. Soki mopaya ye. Na place Victoire wana. Zo image à place Victoire, na place Victoire. Omoni batie Luamboti. So prendre batie ka Luambo mo. Place ba ko tsa ba te belé place wana te. Très bien. Eza te ko no ba zo monima ba tsaka partout. Eza bilobela ka ya bato ki sasa maele za mukuse. Ozo comprendre ngai. Trobi te ke ba tsa ba statue partout. Mais na place Victoire wana kaka. So ba tanda ba bikeko wana. Tout le monde a bangoté mais ba préfère ba pesa la bango bato ba tigo bato ba nini ba sala ba na mwa sim kuna na kati na ba photographe ba vana ba kanga ba photo ba pesa ba mo ba fazer ba la wana mais so ke wana omoni Luamba simbi guitare et pesa déjà image moi kitoko mais pour ni ba tie tabula été très bien pour ni ba tie lutumba té parce que même lutumba so ba tie place wana pour ni ba tie wendo koloso été ba kolo musique adouelenga bo wane na wendo bukasa d'Olivera. Bacha bango te bango papa bacha bango ba joueur na biso ba sala bango kutu Zorino papa tozo pola match contre Burkina Faso ba benga biso ba ndoki muto na kota ka so afente boy mama nzametala bata non so we ba falera mama le non Burkina Faso botu na juna mumbafu ayembela bino mama kamuni na mona mama la sali centre bikitoko ya fichier papa obi elenga bal ezaka national et puis international mais est-ce que c'est là papa mais bato yo basali babiti match ba chinois to neni papa tozo pola to photo we la 3e place to pour la penako ezaka so 4-0 to pola
4-0 to pola. Entraîneur avandisi Mamale na ban. Qui ça c'est banzo benga babi bo vandisi mutu mabena bo koti ça y est papa tang ba kosa ki ka Mamale. So ka zui balo moni putu na abeta wana c'est Mamale. So fente ka boy. Mama na ngai emeka atsakate. Akenda déjà akenda. Donc mboka c'est comme ça. Donc tout ça na biso na valeur té. Au ça là au servi mboka na suka na kufi ba peso pe loroté. Café de wana sika ba kunda et tout monde na susté. Donc café de pe na kufi ka bo. Si ya kei na ye ke si ya kei. Et si Ronekita, je préfère on peut se limiter ici parce que na obike na okida mabe quand tu m'as appris que Mamale Akufa. Akufa mon frère. On a monté Salama. Akufa il a Salama. Bon je sais pas peut-être Zara pourquoi. Et quand la paix ndenge café de doa Akufa ndenge café doa ke okunda manaka sangulu. Donc on a évité ce famille bali bakunde wapi mais mort ba tsaki ba biso mort ga kasangulu. Biso to longwa awa to kenti kasangulu. Donc mesdames et messieurs, moi je pense que nous devons vous dire au revoir. On est au bois libanga, non? Non, libanga au bois. Tu n'as bois libanga ni. Ma banga on peut ça biso pe lo monter. Biso bato. Soto finga man niqué ke poto. Man niqué fali Obinga ye. Au moins blo musu msubino bozo sekaka ngome. Ya blo mo faut pe ça bato musu na kanda na passe. Comment niqué fali au PC visa pani. Pas anan. Man niqué. Moussa vient à Babia. Ah, ok. Le gars, bon, dans le cadre de reconnaissance, il y a Babia, ouais, ça va. Ouais. Mais sur le cadre de chroniquer, Manika, tu as la chroniquer, mais soit ça, la ni na média, allo bakat. Na média, Manike, Bayambakaye pour que non, aya, qu'on règle ba compte. Ah, donc ce qu'on finit, il faut y aller à kamikaze. Ming, exactement, aya régler ba compte, aya, mais qui a peu copier ça, moi, point de vue par rapport à l'actualité de Tamboula na Congo. Bon, Manike. Non, on appelle le c'est la falité. Il fallait me mêler 5 ans. Si on a moi si il vient naïe, maman ya bana vient naïe. Sur tout na est-ce que batu malam na mukilo ba dona ko ne batu malam na bazala batu et na toutes les questions mo mutambo bazala na Congo. Ça c'est un. Est-ce que batu malam bazala batu mabeta nde ba sa makamabe ba ko musango bien mais so bino batu bo batu malam ba nzambe. So biso bo comme so te que biso peut toquer peut-être na dona to que ça l'émission na Afrique du Sud ata. Ah papa, Afrique ici pour Anine. Tiens, qu'est-ce que est dans Afrique du Sud? Tala, soza mutambo, ça y est logo fulo mabe. Et fulo mabe vraiment. Hein, biso to finga na biso te na biso to bien. Vraiment, nanzamba on peut so ba point. Mais ce to ke, bato malamu, yezema ba mutu malamu la mukila sa. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci de nous suivre partout et puis continuez à vous abonner sur votre chaîne de valeur. Katsaman, je vous retrouve dans une autre émission et